Congo Brazzaville. Bana photo, hein? Et là, on va luka rapé bolingaki. Yango yoye. Alobi, Airbus Pro Service. Airbus Pro Service, hein? Mokondi. Nzambe ya ba concession. Mokondi yandili brasserie. Alobi, président Rigene Basilwa. Aye lisusu papa social. Alobi, tout oyo. Apesi bana poto, apesi bana Amérique, apesi bana Afrique. Mapango 20 mètres sur 20, nalobi bien. 20 mètres sur 20 na $1000 ya pamba. Bande konangai. Balobi awa na Airbus Pro Service. Comment kolo lopango, somba lopango na yo na moins cher. Petit cas héritage na $1000 ya pamba. Et pas ya président Rigene Basilwa. Président Rigene Basilwa na Airbus Pro Service. Balobi zwa lopango na yo na moins cher. Petit cas héritage. Awa et pas ya président Rigene Basilwa. Balobi awa na route Arocade. Route au Faja Sali. Na place Zinda na Mayandili. Na place Zinda kuna bikote wana yaka ole ola mukana tongo koma na ebale. Yaka koza lopango na yo awa et pas ya président Rigene Basilwa. Airbus Pro Service. Zwa lopango na moins cher. Petit cas héritage. Bana Kini, Bana Poto, Bana Afrique, Bana Brazzaville. Occasion yangoyo. Airbus Pro Service. A Pesibino, lopango bien cadastré. Awa, toza cadastré. Mikana nyoso awa. Ezanango complet. Voilà, Bala Kinshasa, Bala Congo, El Makamokili Lobuba. Awa et Balabino, chez Airbus Pro Constraint. Et pas le président Rigene Basilwa. Dans le Baka, Zoua le pango na moins cher, petit cas héritage. Le pango na $1000 à Pamba dans une brasserie. Voilà. Alors, bah, si tu es comme de données, il y a ma parcelle tellement de données. Il y a plus de 8000 terrains cadastrés. Il y a 20 sur 20. Et en plus, toujours, c'est dans la Congo, dans la Kinshasa, mais qui ne me pas. Milieu où le Konzambo Kati avec le thème. D'une brasserie commune a été la côté à Rocade. La presse où à 4 bandes et le Konzambo Kati le thème. Alors, dans la Congo, dans la Kinshasa, tout le monde dit ça, à Rocade. Voilà. Il y a un à côté de besoin comme à côté d'entreprise, à côté de la station à remodeler. Mais où c'est Totonga? Cela veut dire, peut-être dans l'immeuble du Bosso, la cimenterie est remplie, dans les communes, ma part et ma famille. Dans la médecine, maman a donné, c'est l'alcool. Maman, déjà, vu espace à donner. Par le système, il y a bien pour la balle à Congo. Bien pour revêter. Donc, ma cité est donnée. Vous allez la première entrée orphelinat. La mise à l'autorité de la Pio. La mise ça pour donner la Bouma. 4e. Déjà la Matato. Et si vous avez un banda. Cela veut dire, pour vous relater, oui là. Ndoto Kinshasa, Ndoto Brazzaville, Ndoto na Baïdan, c'est tout naïbi que vous allez tellement aider ya kolanda émission Nabino avec moi, votre humble serviteur, le président Fidé de Motenzambe. Tant qu'à nous, peut-être la Rabino Masolo, na émission Nabino Fidé de News. Peut-être la Rabino Masolo, ya Baïmboka, Wapi, et Bazali Kosala Moussala Malam, Bazali Kosala Moussala qui tokopé, et Bazali ko soutenir encore vision ya Mokondi Amboka. Merci na bana pote, merci na Baïdan surtout. Vous allez kolanda biso na bisika nyon surtout Mokili Mobimba. Surtout, merci na Baïdan sur déjà kolanda biso na Fidèle de Mauvais TV na chaîne YouTube na biso et Wapi. Bana poto Paris, partout, Londres, Afrique. En tout cas, vous allez vraiment aider. En tout cas, vous êtes aussi reconnaissant pour Nabino. Bandeko na ngai, vous allez kolanda biso na chaîne Nabino en ligne, média en ligne Fidèle de Mauvais TV. Nabi que vous allez aider partout dans la télévision Nabino, partout dans le monde en Afrique. Merci Lélé na memele bino numéro 1 spécialement na yango spécialité na yango ezali toujours le bela mapango koma kolo le pango et pas Wapi bino moko de moni azali mutu ya kolobela te azali mutu ya ko présenter te pona Baïdan surtout balandaka biso partout dans le monde mais pona bato ya sika to ko présenter bino. Bonjour chef. Bonjour président Fidedi. Merci beaucoup. Kinshasa, Brazzaville, Bana Poto Mokili Mobimba, Bazolanda Bangi Baïba, Kombo Nani. Voilà, Nazali
ndeko Rigel Bassinois. Mais il y a tout le temps que nous allons vraiment la monnaie à Tongo. Donc ça fait ça bagnole à tout le monde de la ville. En tant que Congolais de naissance et d'origine. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, président Rigel Bassinois, Mbeto Yambilelo, Kinshasa, Brazzaville, Poto Balingba, président Rigel Bassinois Azaman. Voilà, ndeko Rigel Bassinois Azali, ADG, la société Airbus Pro Construite. Voilà, Airbus Pro Construite, une entreprise pour la construction, en même temps, Balende Bazali pour la côté Kamapangu, précisément la commune entière. Voilà, donc toujours ma part de côté Kaka. Donc compagnie Abisu Yangwana. Merci. Merci beaucoup Kinshasa, je crois que tu as betalelo masolo na Airbus Pro Construite ezali entreprise oyo etekaka mapango, entreprise oyo etengaka mapango oyo ezali kokambama na ADG non? ADG honorable Rigel Bassinois papa social kaka ndenge nabengaka ye moto moko nia moto ye wapi tokobeta masolo ebele yo moto olingaka kokoma kolo lopango yo moto oyo olingaka balobela olingaka basalela yo mosala ya bien awa na ville province ya Kinshasa olukaka site nini oyo koteka okosomba lopango na yo olukaka site nini oyo bakotongela yo ndako na yo yaka awa lelo landa émission oyo parce que tokopesa yo solution awa na Airbus Pro Service. Airbus Pro Service mokonzi na ngai honorable Rigel Bassinois eza vision ya nini vision na wango eza nini topesa na bayimboka vision ya bazolanda biso na Kinshasa bazolanda biso partout potolanda na partout na média en ligne na babouquet international partout bazolanda biso vision ya Airbus eboteka mapango pesa biso vision ya Airbus eza nini l'objectif ya Airbus eza nini nakoyoka bozoyoka Airbus Pro Construite. Donc cela veut dire ezali entreprise d'abord la construction contre les professionnels. Voilà, donc la vision là yango moto avant atonga il faut d'abord avoir la terrain. Après que la terrain le moto akoki ko tonga. Donc nous tous qui makani ici ya ko bakina voilà la sima mokonza mboka fati beto biso toujours de espace et bato basalite to pesi yango la peuple congolais la sima na yango biso moko kaka biso ni tongeli bango banda donc nakoli bana moto eketema ni yangwana. Merci président Fidèle. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville. Je crois que peut-être que tu n'as pas banane te pessimino introduction te pessimino vision te pessimino objectif ya Airbus Pro Service et pas na yemoko honorable Rigel Bassinois papa social mwana poto partout ici Kabozali partout dans le monde s'il vous plaît na bendeli bino lelo masolo za kitoko olinga kotonga toyebi ke baventurier bazali toyebi ke baescroc bazali toyebi ke bopesa bamonde balia bamonde bazali mais nametaka toujours masolo ya Airbus Pro Service parce que nayebaka ye moko Airbus Pro Service mwana ya munyanga ya solo mutu oyo aza na idéologie ya mokonzi ya mboka mutu oyo aza na vision ya chef de l'État mpona kosoutenir fondation ya mama Denise Nyakero en fait kopesa bana ya mboka bango nyonso to bakoma bakolo mapango. Merci beaucoup honorable Rigel Bassinois. Airbus Pro Service tolingi tobanda nano na mapango baterrain bozali na baterrain combien de terrain basite ezali wapi pe banano bana baye bazolanda biso. Voilà, donc merci président Fidèle pour la question là. Biso wa Airbus Pro Construite tolobi nous bakatoza bakonzi ya njili va série. Donc télé pandi ya roka de biso. Basite za tellement ébélé sur le choix ya client. Ya liboso tozali na nganda pio esika oyo tozali nganda pio donc nganda moka mali donc ingénieur alakisa omona bana poto nalakisa bino bomona te omoni eza habitable donc awa eza habitable bino moko bomona bandako yango ta bandako yango bomona donc ezala place oyo bandako ezali bomona bandako yango oyo soto komona kuna bakompagnie yango wana bana poto nazolakisa bino bakompagnie yango oyo bezomona da bakompagnie ezotongama. Ça veut dire que soto ye na Airbus Pro Service okosomba lopango na yo okosomba mabele na yo na bisika oyo bato bazali okosomba mabele na yo mpe otongi ndenge nini baimeble ezotongama bandako yango eza batole te eza bamatériau de yaga oyo ezotongama awa
Donc awa na nganda pio ya mote. Voilà, nganda pio. Awa na nganda pio ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali ozola na nga partout na monde bana poto na betaka toujours CP na bana poto Airbus Pro Service azali mosungi ya bakongolais azali moto oyo azali kosoutenir vision ya mokonzi ya mboka boya ebele nalini tobetaka masolo na bino nalingi nimero wana totie wana ezali ya Airbus Pro Service bongo président Rigeni Basilwa papa social kande na bengaka ye ezwa le temps na yo na moins cher. Merci beaucoup président. Merci. Après nganda pio voilà là on a précisé nganda pio ezali en face ya 1000 maisons. Donc esika mokonzi ya mboka azotonga 3000 maisons ezalaki 1000 maisons bino komi 3000 maisons tona nsima nango en face donc nganda pio ya mibale tozali na espace tozobenga entrée ya cimetière ya Mama-Marie donc toza na plus de 2000 terrains il y a 20 sur 20 kaka na Jules Basseri wana oza na terminus 2 minutes okomi na site tobenga yango 11 hectares donc kuna kore ezali mai ezali donc tokokende bokomona insere nango bokomona ndenge bandenge baotonga déjà kuna donc eza na problème moko te ya misato tozali na entrée ya orphelinat wana esi boyebi yango déjà tobanda yango kala esika tobandaki lelo mapango ezwi valeur na bandaki yango na 500 dollars na pamba na esika wana lelo bato basombaki baotonga na 10 000 donc 2024 500 2026 ekomi na 10 000 dollars tala lobaka bohésité te ta mapango eza na 1000 boya 1000 eza mpona kosoutenir Faci Beton mokonzi ya mboka parce que tolingaka te bato babundaka mpona bamabele ya famille ezofingisa mboka mbongo ezopesa garanti kuna mosika awa mpona biso na garanti ba 20 000 dollars mapango ebele evandi kimia etongi na minga kimia donc bongomela te toke na makato okomona mama na biso Denise Yankero mbotela yo sikoyo ezali mama me respect tokobeta lisolo parce oza déjà na Jules Basseri mama sombi na makato mama netandi eza wana combien d'hectares aza na betare ebele tokotanga te ebele nomoni bagénéraux bazoya kosomba bakoloneli bazoya kosomba bato ya ndenge na ndenge bazoya et en plus en face ya mama batie ka basoda place wana ah bon kaka kote ya Jules Basseri na Jules Basseri bozoyoka bokopesa na yo insere donc naza na bampango ebele pembeni na mama yo lingoko mavoisin ya mama voisin ya mama c'est le temps voisin ya mama Denise mama mokonzi ya mboka première dame voilà azaka ye moko na mboka oyo donc il y a beaucoup de voisins là c'est le temps soki ye oyebi toza te oyo ezelaka okosomaka 100 000 parce que mama tongi bato bakomaki mama aza wana ekokoma cher et voilà na leso ekiyaka oyo ezele mpango na moins cher otika héritage na nsima ya makato tozali na entrée kizenga tozali na plus de 100 hectares esi tokata déjà toomongisa kuna koomela te yaka na monga mokie okozwa 20 sur 20 et en plus toke na buma eza mboka moko eza pembeni na aéroport bato bino ocomprendre yango te buma eza wapi buma eza na aéroport ndenge okade ezoya 4 bande ezoya cela veut dire eza na aéroport 5 minutes ekomi na buma mama na concession ndeko na biso moko ateka déjà kuna kamonaki ndenge atekaki mabele ebele eza na zwi en face na ye ndeko nani toza la posa osala publicité te quand même bon problème eza te bana kili bien comprendre la bana poto to continuer donc ndeko na biso ateka dans l'espace wana na buma et wana azosko na nsima na ye cela veut dire oyo wana zwi eza plus de 100 hectares na oteka yango mbango parce que vu que okade esila bapango komata donc yaka ozwa espace na la moins cher près de l'été kaka 1000 donc buma ekoyinda donc na buma 1000 dollars 1000 mpe kaka de bana poto nasomona poto nazolanda mpenza boye atibengi mpenza atie bina na mongo na ye 1000 azwi lopango 20 sur 20 cadastre ndeko ateka ba 15 sur 20 na ba 1500 mais biso lelo ya 2026 na ye la 1000 dollars 20 sur 20 sans problème cadastre oyo document nyonso ezali oyo nasombelaki na oyo leta apesinga donc oza cadastre et ça opesa basite na biso
à part tola ntele bolingo ntele bolingo ezali nzela oyo eza devant Lumumba okende luku okende Bandundu-Ville voilà biso okelaka Bandundu-Ville so eleki ntele bambu na cimetière la biso ebengaka nécropole voilà oleki yango mokie neti libongo eza wana kuna mpe naza na plus de 58 hectares de babelezi ebele kuna moto alingi koso na ntele bolingo ahésité te abenganga nakomela na ntele bolingo kuna déjà mama na nga ange lokianga mbote na ye azobeta site moko wana mama wana kenza mapambola ye donc epesi valeur na milie wana elingi koma ntele bolingo yaka tokomema kuna mpona kosukisa tokoti na mwenengene mwenengene ezali après mai ndembi okati mai ndembi mati wana bimilengau eza Kinshasa mwenengene eza Kinshasa eza Kinshasa Kinshasa nona na wakinoyo yebi mwengenele mwenengene kuna esika makambo ezali babi Kinshasa sika ekela maluku Kinshasa Brazzaville bana poto eloko bolukaka mpe bolingaki yango yoye balobi Airbus Pro Service Airbus Pro Service mokondi nzambe ya baconcession mokondi ya ndili brasserie balobi président Rigene Basilwa aye lisusu papa social alobi tour oyo apesi bana poto apesi bana Amérique apesi bana Afrique mapango 20 mètres sur 20 nalobi bien 20 mètres sur 20 na $1000 ya pamba bandeko na ngai balobi awa na Airbus Pro Service koma kolo lopango somba lopango na yo na moins cher petit cas héritage na $1000 ya pamba et pas ya président Rigene Basilwa président Rigene Basilwa na Airbus Pro Service balobi zwa lopango na yo na moins cher petit cas héritage awa et pas ya président Rigene Basilwa balobi awa na route Arocade route Ofaja sali na place ozinda na Mayandili na place ozinda kuna bikote wana yaka oli ola mukana tongo koma na ebale yaka koza lopango na yo awa et pas ya président Rigene Basilwa Airbus Pro Service zwa lopango na moins cher petit cas héritage bana Kini bana Poto bana Afrique bana Brazzaville occasion yangoyo Airbus Pro Service apesi bino lopango bien cadastré awa toza cadastré mikana nyoso awa eza nango complet voilà bala Kinshasa bala Congo balobaka mokili mobuba awa ebala bino chez Airbus Pro Construct epai ya président Rigene Basilwa balobaka zwa lopango na moins cher petit cas héritage lopango na $1000 ya pamba na njili brasserie voilà awa basite ekonde ebele toza baparcelle telle ebele ya plus de 8000 terrains cadastrés ya 20 sur 20 et en plus toujours c'est bana Congo bana Kinshasa mokili molimba milie oyo ekonza mboka ti yango motema njili brasserie commune ya Ntere na côté ya Rocade na presse oyo ya 4 bandes oyo mokonza mboka tindi motema alobi bana Congo bana Kinshasa boya tobongisa mili ya Rocade wana ye moko akotia babesoin commerciaux akotia baentreprise akotia bastation bakomedele biso totonga cela veut dire totia baimmeuble liboso na nsima to rempli na bandeko neti koyelela mapango ya bafamille na remercie mama na nga Denise Nyankero mama déjà zwi espace ya monene bazosala système ya bien mpona bana Congo ye koreve te donc basite eza ebele tozali na première entrée orphelinat na mibali tozali na landa pio na misato toza na Buma 4e toza na Matato esika oyo masolo ezobanda cela veut dire ozomela te welela donc mokonzi ya mboka alobi Kinshasa alobi eke na maluku précisément na bavillage oyo basiblaki
liste ezali okotala liste okomona ke bo Kinshasa mokonza mboka abla réservé mabele wana mpe na ye et biso toza voisin ya Kinshasa sika ça veut dire mokawu na biso toza voisin mokawu eza première pierre esika mokolo mboka atiaki wana kila c'est ça c'est biso toza mwenengene kuna nazwi 34 000 hectares tokala bien bamoko bazwi bademi bagangaki biso tozwi 34 000 hectares ezali projet moko ya monene nde tozobenga baye de fonds yo eza na mbongo ozomona kosala yango te c'est le temps yaka ozala projet osala cimetière tokopesa étendu ata mini état okozwa oza na mposa kosala école internat moko monene université yaka okozwa espace osala station moko boye bakombola yo yaka espace ezali olingi osala mwa site moko boye ya kitoko na mini wana tolobi projet nyonso yaka na yo lukaka mabele yaka tokopesa étendu na makadam e na nsima na yango toreserve mabele bele mpe na bilanga mokonzi alobi Rigen Basilwa 2027 il faut fufe totala 20 000 francs saka basolo nayebi yo mokonzi mboka alobi après kosala banzela parce que avant eloko eya fufe esala nini ezala kitoko lokola ye moko asimimaka banzela partout nzela ezokota na ntseme partout nzela na beton na beton kote wana mer respect na mboka longondo ya fati beton ato ezobeya na biso ezomona tozomona mokonzi ya mboka donc nsima ya nzela na continuité na yango kolia bomonaki batracteur mokonzi amayaki nango plus de 8000 tracteur oyo kala monaki plus de 8000 donc motu to aza na mwa etanga ye mokonzi apeki batracteur soki informe te nga na biso yo nga nazwi plus de 4 tracteurs ah bon mais 34 000 hectares ezebele mokonzi abi moto aza 50 hectares mata oza na droit tracteur moko soki aza na 34 000 hectares baye bavisite kele eza sérieux badokime ezali te mokonzi apesi mitindo bopesa ye 4 tracteurs ezali tokela site bomoni yango eza mpo ya kosunga peuple congolais mais yo ozwi tracteur te nga nazwi yango cela veut dire yaka to collaborer kotola immeuble na agriculture attention bilangeleki na mbongo okotonga mozwi mbongo tonga otyoka bilanga ekobota baimmeuble eza fois 10 nga na informe yo koinvesti na bilanga eza eloko moko soki okomparaka te nga na biso ekeno bongo okoma millionnaire nazo mokie yaka tosalisa na force tosala bilanga na mwene donc c'est un peu ça. Merci. Merci Kinshasa, merci Brazzaville, merci Banapoto. Je crois que Yemoko, honorable Rigen Basilwa, papa social, Beta Masolo, Baïban, surtout des alliés Kolandabiso, partout dans le monde, Baïban, sur des Kolandabiso, dans la télévision, Banapoto, surtout Banato, Kinshasa, Baïban, sur des alliés Awa. Bon, mais pour la déjà, la Poto Masolo, que Masolo ya Mapango, Masolo ya Baterrain, Masolo ya Koko, Makolo, Pam, ya ko stabiliser vie na yo, ya ko tika héritage, peut-être la famille na yo héritage, na moins cher, ils allaient kaka awa na Airbus Pro Service. Tika na bisa bino bana Congo awa na Airbus Pro Service te teka na biso mapango na mbongo ebelete honorable Rigen Basilwa yelo kwa leda le dit pesa ga na $1000 ya pamba. Bisika nyonso honorable Rigen Basilwa le biwana. Mwana poto yo poni wapi? Kosomba mapango na bombela mabete. Kosomba mapango na yolo na lemba eza mabete. Mais pensez pe ndeko na nga mobali ya kolonga deja ya kosomba deja mapango na bisika oyo peut-être eza habitable nanu te eza peut-être yo kozala moto ya liboso ya kota immeuble okozala moto ya liboso ya kota centre de santé ya kosala école de foot ya kosala peut-être université yaka opéré na Airbus Pro Service mokonzi te toyeba bazolanda soki bayeba est-ce que soki moto ya ye apesi confiance Airbus Pro Service eza na possibilité ya kotombola ye eza na possibilité ebongisi service wana bazolanda ye mais oyebi président Fidedi c'est depuis le bana yebi ne bato bazolanda voilà donc nalobaka bana Kinshasa bana Congo esika ozali na poto oza la France oza na États-Unis partout ozali ata oza chinois omona bachinois basoma bana ngai naotongola bango chinois apesi na confiance natonga
pourquoi pas le Congolais de Kolanga? Et cela veut dire, aux gens mort à côté, à tous de côté à la Kinshasa, et sans confiance dans l'agence. Agence, et autant la plus à l'époque de Slomi. Tout ça, les documents, et la mission acte de vente, tu peux se non cadastre, tu peux se matériel cadastre. Là, c'est maintenant que tu routines d'aller à qui de droit, et des documents officiels, l'État congolais. Aussi, des documents là, ce que c'est lui, tout le monde a payé tout ce que vous allez, tout le monde. Et nous, bon, la zone là, tu dis, la regarde dans les documents, tu regères très bien. Côté là, nous y encore. Et ça, nous devons aller au plan, même un plan, tu dis, dans la constitution, tout ça, les mieux sont général. Mais si moi, tu peux suivre, ceux qui, au moins, qui n'ont, c'est dans les bons, tu regères ma coquille là, tu conseilles le moussala, na mené sengeli, na ba norme nyonso. Cela veut dire, tu conseilles la décité. Et famille là qui va bongo. On ne peut pas se croquer là, et pas la chose à la rater. Tu vas là qui a un mois kala ou yebi. Pendant parce que confiance, le nez, bazo peut s'habituer le nez. Est-ce que ici bien qui s'en retenant, regarde bassi là qui ressemble à l'État, la noté. Mais lui ça va kala qui a quelle place le sommet bien. Là le salamité. Cela veut dire qu'il n'y a ils par la bichou. Tous les matériels mieux sont où la constitution. Barre de fer, caillasse, sable, mieux sont où l'ingi, tous les gens. Et nous avons grâce à nous, tous les carrières beaucoup, il y a Makassi, il y a la peine de la Congo, il y a la peine de comment elle passe. Peut-être qu'il y a un gambo, il y a un coup, il y a un biseau, il y a un jour passé, tu vas la peine de. Donc, maman, l'espace, tu vas exploiter, la peine de. Donc, si on est là, tu vas à 100%. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, c'est un peu ça, il a dit, il a confirmé l'honorable Ruben Bassoula, papa social. Nzambe Andil Basseri, Mokonzandil Basseri, Kakandenge Tebe, Nakayenga, Wabino Serge Fidel, autrement appelé Mokonzandé. Merci na Baïbon, surtout des alliés Kolanda sur la Fidel du Mauvais TV, la chaîne YouTube de moment. Merci na Fidel, merci na Fidel, nous surtout des alliés côté branché. Tu veux mettre sur mon site télévision, Lamba Bissé, na média en ligne, télécharger dans la Play Store na yo, Fidel du Mauvais TV au télécharger na App Store na yo, Fidel du Mauvais TV au Rolanda ba émission na biso Rolanda nyo surtout. Merci beaucoup honorable Ruben Bassoula. Permettez comment un peu ko chité. Gouvernement congolais ezolanda yo. Bakonzi mboka bazolanda yo. Ezala ba initiative ya malamu. Non surtout déjà zoloba wana ça montre que vision na yo soki congolais tiepe solitaire. Vision na soki peuple congolais soutenir yo. Surtout bakonzi mboka oyo baolanda biso ba soutenir yo. En tout cas mboka oyo ekolia. Ekotema na tina pe kozala malamu. Okolobela bakonzi kaka ya mboka nini tala bango na caméra lobela bango. Voilà, merci président Fidedi pour la question là, pour la notion aussi à Salapa Bakonzi. À tout le temps, on a du saut aux abajens. Bajen, c'est bazali même moral, et là il a qui toko, qu'on a lobby et aux a la meilleure. Donc, la initiative autre ça là, quand on est la peuple congolais, qu'on puisse avoir l'espace à Kovanda, qu'on ça la même bilanga. Plus loin, toqué là-bas, élevage. Donc, dans le Senga, là-bas, Kondiamoka, le respect, papa la biso, Kati Beto. Là, ça qu'on a, les alliés côté la biso, tu as un moyen ma capacité. Ce qui finance mes alliés, l'argent congolais, il y a un yango. Cela veut dire, maybe, tu as un sous liboso makasi. La sengi également la bandeko nyonso oyo baza na mwa bamoye na bango bazomona esila kotia yango te biso eloko eza na biso ya bamaterio tozala vraiment na baje mingi te mpe d'espace ya kotongela peuple ya kongole bavision na biso eza te. Donc soki bokosunga biso ekozala coup de pouce ete airbas po construite ekende liboso. Donc moto azwi bezulayi avec le airbus pro construite, cela veut dire à bois quitter. À l'ONU, dans la bénédiction à Mundi, afin que l'OBI nous mette à nous et d'autres. Donc, tu sais, nous soutient la bino, d'autres la biso de l'unité, pour se rappeler, d'autres portes, tu vois, il y a des projets la biso,
vision la biso est toujours soutenir chef de l'État. Et souvent appuyé, cela veut dire le Congo et Kozala. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, c'est un peu ça. Je crois que nos autorités, Maté Nabineza Yakofungwama, moi votre humble serviteur, votre fils Serge Fidedi, Nazokaka toujours Moussala, Yako présenté Bino Baimboka Baza Kosala Moussala Bango Malam, honorable Reden Basula Mona Mboka Papa Susande Nabe Naraye, Bambo Nangai Asala Moussala Malam, en tout cas, Boya, beaucoup ça confiance, Bakondi Mboka, pardon, Moutako soutenir honorable Reden Basula, honorable Basula. Dans l'union mission autosali lelo et de bien à fin bana mboka bakinois to de bakinois balandi ko bakinois bazala ka vraiment batimogo ki ceux qui ba pêche confiance ba otombolo mais ceux qui vont abuser par la bango bakitisi au cours de la peuple congolais surtout bakinois et bazola na kata mien de télévision locale d'abord dans notre Congo na RDC oui c'est dans nous à propos de vision de l'entreprise Airbus Pro Service, non, pas aux à côté. Voilà, tout le temps, la CENI a toujours confiance, mais confiance, et je sais qu'il attend de taper sur un lot, à coup taper sérieux Ali. C'est ça. Donc la tante Balaki, l'année toujours évolué, je pense qu'il m'a bien mon coisaté. En plus, on l'appelle pour soutenir toujours vision chef de l'État. Je pense que la réunion Airbus Pro, nous a décidé à cause de la thé. Alors, tout le temps, on a dit que Congo est le rose, Balabanyanga. Toujours dit que, d'une manière, que j'allais un peu moins humble. Le biseau, il y a beaucoup de blocs à batouter. Cela veut dire, dans le fini, dans la canne bango. Airbus Pro, Airbus Pro, cela veut dire qu'ils ont une compagnie qui est Kimia. Ils ont une voilà. Il y a ma tatati, donc il y a Kimia. Vous pouvez assembler le plan sans problème. Vous avez des preuves. Vous avez porté la vraie donner la somme à Pau. Et ça lui 2 ans, mais même à mon en été. Mais ils ont dit. Et on a tourné comme là. Pas rigole Bassilois. Quand le plan est là, soit il est féminin. À ta référence, moi, je disais, moi, je l'ai dit, moi, je disais, eh, Yawanda, ah, c'est sérieux. Pas te donner parce qu'on ne va pas en parler là, tu l'as ils ont sans problème, sans ma tata. Donc, sérieux, on a qui s'est dans le colonel, Bostoni Bisso, donc on a décidé. Yaka, eux, on le prend la moins chère, Bisso, que ton lieu, Nebi, on va dire la Kimia. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Bana Kinshasa. Merci beaucoup, Bana Brazzaville, partout des amis Kolandabiso dans le monde. Toyoki Nengeni, Yemoko, honorable Reden Basula, papa social à l'obi. Pour nous, Nanangai, Koubatisiza, Bana Kimi, pardon, Totia Papa O Maboko. Bana Poto, pardon, Totia Papa O Maboko, Tope Sae confiance. Au lieu de Nana Poto, on va la Kana Poto, Poto Poto, personne n'a confiance, personne n'a Papa O confiance. Pesa Airbus Pro Service confiance. Bandeko nanga basi bandeko nanga mibali donc vous avez décidé balingi ingénieur s'il vous plaît même na poto même na Kinshasa même na kili mobimba na ba site na ba descente ya Airbus Pro Service batala moni Airbus Pro Service ba tracteur les sala misala batala moni la site minela ba kota na kati ya nini ya ba site ba songa mopango nous a congolais otika la pona nini to la ndia vous. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi,
chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Chez moi, laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Dawo yami ayikolana, buso wami awukolana. Ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikolana, buso wami awukolana. Ilondoloze. Merci Kinshasa, merci Brazzaville, merci Manapoto Naïbi Tobeti Kolanda, Balmange Misala, il y a Airbus Pro Service, entreprise Nabino la construction, entreprise les alliés comme Misala Napoto Mana Kinshasa partout, Bapaya Awana RDC Bakolo Mapangu, vraiment il y a Kolo des alliés, honorable Rédé de Bassimura. Misala Nyoso Otomoniana. Ils ont réalisé un monde, c'est le secret. Parce que la télévision, donc elle était là-dessous. Tout le monde a mis tout le monde a chier, tout le monde a frappé, tout le monde a mêlé, et c'est le secret, les amis. Le président Fidel Naïb, ça va tout le temps, secret Ali, il y a les amis à libérer, les amis d'Abima, il y a ça à Marmo, apôtre Bolia, papa Namé Mani, ici les amis Mbotenaï. De deux, ils allaient bien battre sur la biso. Fox n'a eu tant que marketeur à ma casse et à Airbus Pro. Mais je connais ça, message. Il y a Paya, il y a Congolais, nous sommes. Mais ils venaient au Salama. Et en plus, où ils ont ma casse, ils ont confiance. Sérieux. Donc, Moutaye, à moins qu'il y ait du sérieux, Bandaki, Tilele, qui nous a eu, mais tout ça qu'on évolue. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, c'est un peu ça Kakamini Tolobaka, honorable Rédé Basula. Tu nous te rappeler un peu dans ce Tobaganda qui m'a dit peut-être débuté, peut-être à Jules na Katikati, ma pango, je te quand on a site mini peut combien peut possible sur adresse, peut se numéro à téléphone. Donc Tolobaki a débit dans la commune dans la Kinshasa, la site la biso précisément la commune en télé. La commune en télé, mais il y a différents milieux. Donc cela veut dire que Tolobaki trouve la Landapio. En face à 1000 maisons, ici à Mokonyamu, quand on ça veut dire 1000 maisons en face, la concession est à Landapio. Et deux, ils allaient dans le cimetière à Mamari, et si on va puis eux, ils courent Zali, m'a donné déjà la base de Tonga, donc il y a qu'à eux, on le parle. Et en plus, il y a l'entrée en Féléna, pour ce que tu bandaki, bandaka, la papa nous est donné, tu es la Makato, au remonte à la ministre, au remonte à la Batébulé, même maman a vu sur le Mokonyamuka, première dame. On m'a donné ce numéro, à Zawana, la Makato, pour moi la cité à Basoda, bâtie dans la Makato, donc on puisse en plein la milieu. Et en plus, le pays, il y a Bouma, ici, là, étendu les amis de Makassi, en même temps, la cuisine, c'est la cuisine, là, que j'allais là, étendu le nom de Makassi. Tu es venu, dans le Téléboningo. Quand tu es bâti, le 11 du temps, la Zaliwana, je trouve déjà la concession de l'eau. Et en plus, pour reçu tout ça, tu es là, Mouelengeme, et c'est un projet Zali, projet à Kinshasa à Lobi, en même temps, tu es comme un peu en même temps, tu as un rapport qu'on dit ça peuple congolais, mais il me dit foufou,
2027, 2028, il faut quitter là 20 000 francs, sac à foufou. Donc, Bissot, très soutenu, beaucoup d'amboka. N'hésitez pas, il y a quand espace à Bilanga. Zoa le pang na moins cher, etika héritage. Merci beaucoup, Zoa le pang na moins cher. Awa et pas wapi na Airbus Pro Service et pas na Yemoko. Honorable Ruden Basula Papa Social, merci na bana poto na ebi que vous allez tellement aider. Merci na bakino et surtout merci na bafidédia na bafidédia na so ba Belanda Rabiso partout dans le monde entier. Merci na dépense de l'ambition na fidèle du Mauvais TV na chaîne YouTube na bino du moment. Et Zako s'abonner massivement. Merci na baïban surtout de l'ambition na la télévision na chaîne partenaire partout dans le bouquet international. Merci aussi à vous via fidèle du Maté Seigneur à Palais pour le bon. Merci à ma fille Serfi fidèle du honorable Toko Minasuka moi le bamambo qui na baïban sur l'ambition. Voilà, bala Kinshasa, bala Congo, na lobaka mokili mobimba. Toujours Airbus Pro Construct. Bien ZTT. Lieu au zoo le père la moins chère et tiki héritage. Ma part le commis tellement donné. Lieu qu'on a raté. Mon garantie, les hommes habités. Venir au sommet et tenu pour tiki héritage. Pour la région présent au Dieu Bassila, au Bendibisso, la plus 1943, 81, 65, 76, 913. Tobanili, plus 243, 81, 65, 76, 913. L'adresse de Bissot Zali, il y a l'Ibosso, Tozalanji, Brasserie. Donc, après le petit poteau, le petit commune Mini, ça veut dire, il y a tout le quartier 1, tu as mis partout. Au commune du quartier 1, au quotidien de la terre de au commune de la moto Gizi et Zawana. La moto Gizi, la Dieu de Brasserie, c'est encore moins cher, c'est 1000 francs, je pense. Mais la Dieu de Brasserie, on va gâter. C'est la maison qu'on va fêter à Zawana. Et puis, c'est le panneau, il y a Airbus Pro et Zawana. Il y a la panneau. Et puis, la moto, il y a la panneau, bureau Zawana. Deuxième bureau de la ville. Tu as le bureau de Tonzo, la Simala Ekiti BCDC. Le Ekiti BCDC arrive à com. La Simala on va la concession à CNSS. Tu as la voisin, la RTGA. Maintenant, le premier niveau, la plateau numéro 6. Côté Awana, bureau Zawana. Donc, dans 2 jours, on va bureau sur l'Apocalypse. Tu as bureau de la panneau, la mission de l'Apocalypse. Quand la quartier est poussé le moteur, immeuble l'Apocalypse, c'est ça, non? Voilà. Sur le commun, on met la bureau à 2e niveau. Donc, c'est un peu ça. Merci, président Fidèle. Merci Kinshasa, merci Brazzaville, merci Nabaïdan, c'est tout le monde qui présente. Voilà, la bonne famille que je remercie, nous connaissons sur Kinshasa, nous connaissons sur Yakobo Mobimba, nous avons la poteau partout. La personne qui normalement a eu première dame de l'église Bima, maman Dimbaste la Boulia. C'est ce que j'ai dit, maman Mbotelayo, la personne qui est l'église Bima Mobimba, donc personne qui a dit, qu'il y a la jambe de la Tomabou à la Bino. La nationalité du bouton la Airbus Pro, donc banda na yemoku Airbus Pro ti la mama suka la pesimote la papa pour le portos maman la Julienne si vous allez mettre la yo banda ko la pour tout le souci besoin mettre la bino libota Airbus Pro bima la bandili mettre la bino donc c'est un peu ça merci. Merci Kinshasa, merci Brazzaville, je dis merci à toi, Serfi Fidèle de ma fille chérie. Je ne vais pas oublier, merci à mon ingénieur Glody, merci à mon ingénieur privé, Moses Pixel toujours. Merci Naba Fidèle, merci Naba Fidèle, surtout dans le but. Je ne pas mon petit héritage awa na Airbus Pro Service à $1000 et pamba. Pour le lot, moi la bien Serge Philippe Suki awa, te koutami na prochaine numéro. Bye. Brazzaville. Bonne photo, hein? Et là, on va luka kapé bolingaki. Yango yoye. Alobi, Airbus Pro Service. Airbus Pro Service, hein? Mokondi. Nzambe ya ba concession. Mokondi yandili brasserie. Alobi, président Rigene Basilwa. Aye lisusu papa social. Alobi, tour oyo. Apesi bana poto, apesi bana Amérique, apesi bana Afrique. Mapango 20 mètres sur 20. Alobi bien.
20 mètres sur 20 na $1000 ya pamba. Bande konangai. Balobi awa na Airbus Pro Service. Comment kolo lopango somba lopango na yo na moins cher. Petit cas héritage na $1000 ya pamba. Et pas ya président Regan Basilwa. Président Regan Basilwa na Airbus Pro Service. Balobi zwa lopango na yo na moins cher. Petit cas héritage. Awa et pas ya président Regan Basilwa. Balobi awa na route Arocade. Route Ofaja Sali. Na place Zinda na Mayandili. Na place Zinda kuna bikote wana yaka oli ola mukana tongo koma na ebale. Yaka koza lopango na yo awa et pas ya président Regan Basilwa. Airbus Pro Service zwa lopango na moins cher. Petit cas héritage. Bana Kini, Bana Poto, Bana Afrique, Bana Brazzaville. Occasion yangoyo. Airbus Pro Service a Pesibino lopango bien cadastré. Awa toza cadastré. Mikana nyoso awa ezanango complet. Voilà, Bala Kinshasa, Bala Congo, Bala Mokili Lobuba. Awa Bala Bino, chez Airbus Pro Construct. Et pas le président Regan Basilwa. Dans le Baka, Zoua le pango na moins cher, petit cas héritage. Le pango na $1000 à Pamba dans une brasserie. Voilà. Awa Basit et Konde Belé. Nous avons un parcelle tel de il y a plus de 8000 terrains cadastrés. Il y a 20 sur 20. Et en plus, toujours c'est dans le Congo, dans le Kinshasa, Mokili Morimba. Milieu où le Konzambo Kati avec le thème. D'une brasserie commune a été la côté à Rocade. La presse où il y a 4 bandes et le Konzambo Kati le thème. Alors, dans le Congo, dans la Kinshasa, tout le monde s'est mis à Rocade. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin de métier, à retirer d'entreprise, à retirer la station à remodeler. Mais où c'est Totonga? Cela veut dire, peut-être dans l'immeuble du Bosso, la cimenterie remplie, dans les communes, ma part et ma famille. Dans la remercier, maman, elle a donné, c'est Nyankero. Maman, déjà, vu espace à donner, par le seul système, il y a bien pour la balle à Congo. Bien pour revêter. Donc, ma site est donnée, nous allons la première entrée orphelinat. La mise à l'autorité de la Pio, la mise à côté de la Bouma, 4e, déjà la Matato, et Siga au Masolo Banda. Donc cela veut dire, pour vous relater, oui là.